bastade ndakwa bolingwe bukanie bazoko kotonga te eza koko wendo olenga depuis 2009 ti 2015 donc maele no idon nangeza wendo te idon nangeza John Lo na ba de la sap na nyango sukali na yo bo wendo wakomi bololo. Voilà, bonsoir et bonjour fidèles téléspectateurs de l'émission Rendez-vous des Étoiles présentée par moi-même Laetitia Midi, la patronat, autrement dit LM version originale quoi. Voilà, fidèles téléspectateurs, ils ont rendu à beauté image, musana biso, totambolaka vraiment, totambolaka. Lelo totamboli sous toye vraiment à moi distance amulai, toyo luka artiste et musicien, ndenge ba évoluer kaka na milliers na bango ba artiste. To développer na ye to betani ma solo mais avant na kota pa na profondeur na ye bambo te belé na batu tout boza brancher na émission oyo beauté image ma solo ngeke kande to yo kana kaka donc to koskaka pourquoi pas Alpha Sage Lamine Dovo Serge Kassiama babi boza vraiment ebelé boza brancher pourquoi pas Bernadette Mangala motema ya papa Paulé Ibanda babi émission oyo ekoleka na www.potonapoto.com wande vous retrouver Laetitia Midi vous retrouver pas intégralité ya émission o voilà ndene bisibino toyo koluka invité ya miso tozana ye to sola na ye to moni asali clip to moni presse azara na kin ya tikala na poto pourquoi to développer na ye bonjour Junior Wendo. Bonjour Nayo Laetitia Midi, bonjour na bateau Barota Labiso, bonjour na Beauté Image, donc vraiment bonjour, merci. Voilà, tu es impression les années en ligne par rapport à l'émission au Rendez-vous des Étoiles. Déjà, Rendez-vous des Étoiles, les autres qu'on s'est présenté dans moi c'est moi qui toque le rôle vraiment donc impression dans les bosses déjà déjà dans un peu dans moi ça qui toque donc l'eng déjà donc merci. Ok, impressionnant voilà. Awa to moni miko to zomo na Junior Wendo. Junior Wendo. Donc Junior Wendo à la page, Junior Wendo mikolo partout, na internet, na kin, na télé, to zomo na yo. To moni clip na ambulance. Ambulance au tirant on a 4 albums ya I Love You ou yo mo sali na ndenge na mais ngala kosana ndenge na ngate boyebi ke Junior Wendo za musicien ya monstre d'amour fibre optique Messi Google Papa Mayel Félix Oisé quoi donc ambulance c'est ça titre ya nzembo na ngai 5e chanson na kati album I Love You monstre d'amour appelle ça que opportunité na ba petit na ye ba tcha ba disque na bango ba nzembo na bango et ngana yego tcha titre ya nzembo kombo ambulance et voilà. OK titre nzembo ambulance pourquoi ambulance. Voilà, et là on a une question bon ambulance pourquoi ambulance 5 ans passés Laetitia moi musique n'a pas comment na sanité belo sentiment que mutu moi zo ba bêtise na kata nzembo na comment yo mutu toza ba parents ya batu batu bana batala kabiso bayoka biloko to yemba mais yo sko zo ba bêtise na kata nini bêtise comme quoi o kama mutu na kata azo yemba ma yembi c'est comme komi iyo na kata nzembo comment biloko na wendo alakisa biso ngote mais awa tozo comprendre to komo yoka yokango e ngana wokaki kanda wana na lobaki po musique ya Congo bandi na famille ya mutu yambi donc musique ya Congo bandi na wendo kalosoi azako ko aboti ngai na lobaki no ngata on osala titre nzembo fona za ambulance nazoleka na ba orchestre nyonso bino boyemba ndeni no biso to sala ka moi kotana non ambulance tuketi na memi bango na cimetière ya Gombe eska ba kumda koko na ngai koko nde ba wei ba lobaka to tuna mo wei soki musique o ya bandaka soki fallait to boyemba ngo ne to moyemba ngo lelo voilà et aïga na genre wana photo yemba musique normale. Non mais parce que parce que on Laetitia Midi faut na Junior Wendo pourquoi ambulance ambulance a raisonné rendre ça ba pompier oh Sami c'est que Junior Wendo comme Sami toi comme pompier administration ambulance on a vu oui non retourne la question n'est pas Junior Wendo donc na bandi ba jusqu'aux réponses na bango donc ambulance ezali na naissance dans les kana orchestre nyonso pour na contrôler ben sanité ya ba ndeko ba yembaka ba sala ba nzembo voilà c'est pour ambulance oui tu comprends les versions ça descendant ya Wendo Coco Wendo parce que ça fait Coco na Coco Wendo vous êtes descendant
wendo aboti mama na ngai wendo aboti mama na ngai mama na nga boti ngai na kati ya famille wendo lokwa wendo esi akenda donc moto asala musique eza idole na ngai eza wendo te idole na ngai eza John Olo na loba yango mingi mais lokola nazabotami na famille ya Loyembo donc géniteur na ngai donc c'est-à-dire moto abimisi ngai na kati ya makambo ya musique nayoka nzala koyemba eza koko wendo après coaching nango eza na monstre d'amour ndenge azocoache petit neti lelo obandi carrière musicale no na bandi na kisasa ndenge ezalaka mais professionnellement na bandi on a 2009 na Cultura Pays Vie. Na Cultura Pays. Et pas monstre. Et pas monstre. Bon, ce que ça fait comment yo oza ana poto orchestre monstre za anakin mais junior wendo chose grave musicien ya monstre mais na poto mais ba musicien baza anakin yo oza musicien el poto ndeka tolobaka bango baza el kin comme biso babaka mo ba el poto ba el ni no ezate ezake wingai na yaka mingi awa kotala bana jeune famille ici naza papa ya bana et bana nga de temps en temps ndenge ezalaka soki mutazana moi eloko nzoto ko se permettre osengi permission na mouvement na yo que oui ana président ngina otala bana ba yo ki posa na ngai dernièrement bana wata ozana vacances et na profita ki pe ko ya awa pona sala na ba na président na ngai no il faut na sa clip ya nzembo na ngai ambulance na poto pour contrôler neti nde bozomona bambulance bongo donc na kisasa toyenga tozala mwa pasi ya komona ngo ya on ngaki na sala awa donc après d'ici là nazozonga na ngai nazokenda ko région de na ngaki na talaka famille ndenge lokwa naza na famille awa. Ça fait combien de temps on a Cultura Pays Vie? Yo maele mingi kolenga depuis 2009 ti 2015 donc maele no bote image vraiment solongo ekekande te okanaki babi junior wende ye yo Neliana Belongo motema ya Philippe Mbote mama pasa kwa siko na komisi message nao nazotuna pe junior wende kesana mais avant na tuna ifuna senga permission parce que on eza makamba personnel eza makamba kati vraiment junior wendo Neliana Belongo amina ngai Laetitia na landaki grand-mère junior wendo na interview alobi pourquoi ba junior wendo ba abandonné ye bakoko na ye azamba bakoko ebele mais ye akevanda na homme bakete na homme azamba besoin soutien na bino bo soutenir ye parce que bino bakoko ne boza mbongo bo vivre junior wendo ya poto zozonga famille eza munene boza ba descendant na ye rôle bani par rapport à répondre à Neliana Belongo parce qu'elle insistait à mine on a tout une question. Comment ya mutu nani? Neliana maman na biso Neliana je ne pense pas ndenge ozawana ovanda na maman na yo na ndaku na ndenga mabete ya po biso na poto toza na mwa soki mukolo akomi mukolo pazonga ka mwa ki makanisi ya mukolo akoli makasi ekoma mwa ki bomwana na poto a toza na habitude ya kochaka bango na maison de vieillard. Je pense que yope ozata musata na nandeko maison de retraite ba maison de vieillard ba bilo mo bongo et soki koko ya biso Albertine azovanda na maison de retraite je ne vois pas ba convenant pourquoi ezana azosenga aide na bakoko na ye ke bakoko na ye ba abandonner ye et koza neti bote image azawana azaki na 100 € nenga za na ba 100 € wana na poche mais akutena muto apesi ata moi 50 aboya nete parce que koko azata muso na besoin ya aide ya gouvernement pour ça moi si ya star amnene babiloko koko abi o azosala donc on habite ngai personnellement na moni lo mabete mais osonga koko kana oh mais on est obligé tant obi tozo ya poto tozo zonga mais koko na biso mona na o toko mona na to pesa rande to ndenge zala kaka. Merci beaucoup de cette réponse. C'est ici Bernadette Mangala, motema ya Paulin Ibanda. Et pourquoi pas Majos vider la mon à Lyon. Babi on a contrôlé ma solo à Lyon. Majos vider la mon à Lyon. Pourquoi pas Claudette Mujinga, babi boza vraiment ebele espérance maman ku luntadi la maman na Ketia luntadi la ba péri ba randi luntadi la et pourquoi pas aussi ya papa David Mwala motema ya Constance Mwala maman ku ba pareil ba parfaite na Noélie babi émission na bina ngonde bolingaka nde bosipla toza toujours na Junior Wendo mais Junior Wendo ndenge yo ya anapoto ndengo vanda ka vie ndengo passa ana poto na vie na bino ba artiste kuna na kini retrouver ngo comment parce que babi ana poto ezali boulot ba musicien sont aye poto azindaka
et en plus bapekisa bapekisa ba musique était suite à bamakambo oyo oyebi wana mais siko vi na yo artistique nde eleka ana poto teme ngai kovanda na poto non ngai poto eza mboka oyo naza résident nde na babe tout à l'heure naza na bana awa kisasa eza mboka oyo nakenda kosala neti tout à l'heure yo olongwe ndako na yo otiki bebe no ya kitoko bongo oye kosala mosala na biso toloba na verbe oye kosala miel na yo e ngai kisasa nakenda kosala miel na ngai donc naki kosala mosala na ngai oyo eza mosala na ngai mais mosala na ngai du fait ke wumelaka kuna mingi soki esili to ezwi mwa pose moko boye na kosenga na ya kotala bana e sikoyo voilà eza mboka na résident navandaka te osala musique ya poto bato balobaka musique poto eza nini cimetière ba musicien non je ne pense pas Johnny Hallyday avandaka na poto ti sikoyo Johnny Hallyday oyebi ye ti Michael Jackson avandaka na poto ti sikoyo libulongo ndeni héritier bongolo tiaka na yo kaka héritier bongolo garçon capable ayebi likambo nazoloba Johnny Hallyday avandaka na poto Michael Jackson toyebeleka na poto avanda na kisasa te Michael Jackson sikoyo libulongo na sens mais yo sikoyo outi kini yo oye poto héritier bongolo héritier bongolo ayebi yo outa kini mais oya mais sikoyo toleka no na page wana relation na yo na baartiste musicien ya baorchestre mosusu eza ndeni ndenge ezalaki barankine eza entre baorchestre na baorchestre ese junior wende azalaka play na baartiste et tout asololaka bien na batutu obiki na osepela bakestion na oyo eza kitoko moko bakestion na oyo donc nga nasololaka na moto nyonso napesi ndeko na nga J3 Galiano esika azali agenda wapi azali J3 omoni lingi na opesa numéro na yo benga ye mpona omonake poto eza libulu ya bamusicien eza cimetière plutôt ya bamusicien Blaise Maréchal Olapire omonike poto eza papa libulu ya bamusicien do bazindaka J3 aza wapi yo moto okutana na J3 mais J3 omonana sikoyo omoni le problème atika musique moto amonanaka soki aza na likambo ya kosala balekaka na tv te mpo oya non akotika musike te akokufa musicien aza musicien omoni ngai ndenge naleki boye mpo naza na likambo ya koloba ambulance eza wana na marché déjà na kine ebandi déjà koleka ozo comprendre donc songa na leki boye mpo naza na likambo ya koloba ata mosusu ndeko na ngai Galiano esika azali wana aza na likambo ya koloba te ana besoin mais soki yo olingi na kopesa numéro na ye obengi ye bosololi bokocomprendre voilà eya bongo tozongi akesala biso to continue l'émission ndenge ezalaka na oto tuna tutala na bi relation na ona ba artiste mosusu ezalaka ndenge relation na ngai eza très bien nasololaka bien na ndeko na ngai J3 Galiano nasololaka bien na ndeko na ngai Kabose Bulembi Mbwa Kanda nasololaka bien na ndeko na ngai Guy Soleil de Bodi na Panthère Noire nasololaka bien na nani susu ndeko na biso Fally Ipupa nasololaka bien na nani susu ndeko na ngai Didier Lacoste Motema Brigitte Teka nasololaka bien na nani Serge Mouloso Papa Gentil nasololaka bien na Fila Jens Fila Basele biso tobengaka bongo donc nasololaka bien na nani sona ndio tanga wa nasololaka penza bien na bato nyonso natangi nazaza na balimero na bango tosololaka tobenganaka. D'accord. Junior Wendo bando pendant 2009-2015 na Kiltira PIV, Junior Wendo a déjà combien de chansons na l'album Monstre ou bien eza kantia nzembo no otana Mbaliboso na ngai Monstre pesanga nzembo. Pourquoi? Ndenge ezalaka moi une fois kolati po nazo travailler na patron aza mayele Laetitia donc patron na ngai nayebi te soki eza bato bakoloba nazo kumisa trop. Depuis nazala na Monstre na sentama que oui j'ai un patron au hasard na sagesse moko boy c'est-à-dire eux ta la patron mais avant diso na période après son livre mon tanga donc ça te que oh non mais comment donc au sentiment que oui on a besoin toujours esprit moko boy patron on a besoin beaucoup d'un esprit moko boy donc voilà clip na liboso nzembo liboso pesa ngati titre ambulance na salaka ba solo vocal na album monsieur les kaka mais nasalaka nini héritier bongolo garçon capable ye moto akoyeba eloko wana bien na loba boye esclave d'amour, liboso na yo shagi. Ngara comme esclave d'amour, liboso na yo shagi fanika. Bamaso batonga banda kwa minene ba immeuble bastade. Ndakwa bolingwe bukanie, bazoko ko tonga te suite na bato bayebi donc voilà na sala solo vocal. Après tout ça c'est pas solo vocal et belé mais mingi mito le bende ambulance. Ça comme oui to le bende ambulance mais sala ba vocal et belé ça pour ba combien de vocal.
La sala naimba à partir de 2009-2015 na sala naimba banzembo nyonso mais na sala ba 6 vocales ba 4 vocales. 4 vocales. Voilà, ambulance au dédié on a nani. Na pesi on a ndeko na nga zali esika zali kuna yalo mambweni azaka na Suisse masana ngai. Bazalaka mingi yalo mambweni le berger de la SAP papa na Kenny. Bazalaka mingi na Fanny Smith Wanga, bazalaka mingi na maître Dox Botomba, bazalaka mingi na maître Ralph Botela, na Fiston Malula l'immortel, Vanessa Kapinga la Mégane. Donc na pesi mote sika bazali wana bata Suisse na dédié on a masa nanga za na Suisse yalo mambweni. Donc voilà, nous avons une ambulance. Une ambulance. OK, beauté image, tout ça rendez tout ça là. Babi au rendez-vous des étoiles, hein? Au rendez-vous des étoiles, Alpha Sage, n'a vu qu'on contrôle ma solo, Laetitia Midi veut dire de A à Z, t'as la patronat, donc il y a le voilà, tout le monde a régi, tout le clip y a ambulance pour et ça plaisir na Béros beaucoup de monter ma Laetitia Midi papa na Emiliana Kams beaucoup de pourquoi pas Sylvain Okolama, pourquoi pas Espérance maman que l'on t'a dit là papa pour les banda ba 8h moi ndinga okola veut dire Laetitia Midi okola kaka na ba idéologie ka ya bino ba vie na ba idéologie ya bino ba tutu o bolingaka émission oyo et pourquoi pas toi Clara Ntambo moi ça pembe de l'eau la Francine ka jinga maman na Gracelia Charlène Mouika na MBK nous rappeler na cher para phrase correcte petite sœur nanga nous rappeler na pesi la phrase correcte wana yanga ya kati donc na kine na mingi pena no donc voilà mon tournant la PC mbote na ko lexa kombone boité voilà. OK, merci beaucoup, c'est parti à la réalisation. On se retrouve tout juste après. Les bergers de la SAP. Vianney Bokolomba soki moto azalaka na ezaleli oyo tokomaka nango na tribunal nde mabe ezalaka te bilan emanga na l'hôpital oyano kumbanga na sa d'urgence noki okoya kozanga ngai naboye komatota bamama med id kitoko kaka donc po abima mabe ifo asalango na koko Grâce Mbizi la sexy Jenny Afia Deborah Fula Star Beja Monganga nasali malaise pona manka bolingo médecin atie thermomètre température 40 température 40 ezali mabe pona moto les bergers de la SAP Shaki Fanny Camera Bradley nanyango sokali na yo mpo ngai nakomi bololo médecine ebimi puissante mpona ka na ngai ye babute ya bombone ekoki te kozongisa pema na ngai normal Mireya Uchai Ani Walo nakanisaki maladi na ngai ezanga kisi ye soka yo nde kisi ya bokono na ngai ye motema eza televizio te mpo mona ndenge nalingaka yo pesa ngai espoir ya kozala eme mimi chike vakale bakolota ye alelusa disu Shaki Swako la vieux Makaba Sylvie Mukadisa Zisamba Vincent Bouliambali ambulance emanga na l'hôpital oyano Lori Kimbo kumbanga na sa d'urgence noki okoya kozanga ngai Asongongo naboye komatota Eric Mila Beton nanonga silisi posa bolingo te okati sentiment patitwa bana silisi te okati Serge Makili yonde ya nanga elengi ku Gérard Basilwa Fadi Bayaka Esende Ongo yotikanga na jela kano langono Papizila Mama dia bolingo na janango esoko betanga mwatonga Ongo yotikanga na jela kano langono Papa Med in Kitoko Kaka Fiston Masombo Pichu Khan Fiston Malula Fanny Smith Wanga Zambe Zako mabidi mukulu Zapatembi Dolo wendo dide mayamba Soki atoseka Matama na ye kokoto Oneros Brillante plus Soki akontina zamba Oye silikanda
nayoki posa ya kobima na mokili bongo yoka bilenge Adi Londole Domitil Makenza sheri palolalanga sapu naisanga ye nasonga bebe libele ya mama ta ezoka bapota ye jamais mona koki koboya ye omela yango Sandri Dimata Irène Sakou Eli Kabambongo Aligato Giverlet Pambou Platini Mochoa René Labé Zekalou Zeka Jal Kikita Jal Sente Mitterrand Ikini Pichu Polo. Il faut boire bisaka bango Sabu Monzanga Adoyoué Vini Mpela Nzete ya berger eza pona koboma bambate te eza po ezongisaka bango na molongo Kudemba mpaka Apo Firenze On l'appelle le berger de la SAT Yalo Mambweni, le monde est en couleur. Oh la kaka bien, tu es propre et mieux reçu. Lelo yanga iboboy ezuisant. Tati le futo. Kona kutani na moto na linaka. Nyo kwa na yebisa yo vérité oui. Na wenze bate kaka eloko moko te. Kasi na bolingo wenze ezalaka se neloko moko. Amour, love, mapendo, lolamour. Fede swata bitumba moto akoki kobima na lopango na ketamola kasi akobima na mokili te toza kakawa Gelo Owadi Sacré Ndokai Jires Nkelani. On l'appelle le berger de la Sa Maréchal Tito Mabouy Yalo Mambweni, le monde est en couleur. Papa na Jennifer, Alison Serena, Louise Kéliane, Kenny na Kendra, Junior Wendo, comment on l'appelle? On l'appelle le berger de la SAP. Yalo Mambweni, le monde est en couleur. Maître Doc Motomba, Prince Fanny Dodo Amarola Bobonkier, Nassor Batende, Sendou, Saïdi, Prince Kwamba, JP, Lobokoye, Patrick Mundeba, Stani Momambola, Niklen Dangani, Héritier Bongolo, Capable, Nanouche Kamatomina, Leya Fofo, Mitera Ekini, Amissi sous-sol un prince à Lyon. Papi Teka Dinama ou les pétroliers, Dada Chibambe, Munosi, Indice Nikei Chame libre Nayoka Jidit Wendo Nenga Zoloba, Pichen le silencieux, Noëlla Madinga. Merci beaucoup avec Alpha Sage, beauté image, babi toujours contrôle qui est en cause quoi. Merci beaucoup na clip ambulance, on va retrouver Junior Wendo plutôt na 4 clip na ambulance, clip ambulance on est propre Junior Wendo. Tiens, mais tout ça, on a battu, donc voilà, obligatoire de travailler dans monstre d'amour, donc il faut y aller. Mais ça, la beauté image, on a imaginé un peu si on a la mine d'œuvre, donc on va dans la caméra, canon, monza, moto, ça, micro, DSLR, donc voilà. Pose la photo quoi. La photo, il y a la mine d'œuvre. Il y a la mine d'œuvre, voilà. Merci beaucoup. Mais on a dit que c'est un clip. Oui, on a fait bon beauté. Arline Nakat. Arlène plutôt. Arlène na PC Mbote, Arlène poupée Barbie, na PC Mbote Sikazali maman na Ambre. Donc na PC Mbote maman na Ambre, maman na Josué, donc on a PC bango Mbote na leki na biso mususu Zaza Star. Donc voilà, ba fille ba edaki ngai donc ba sali musana bango sala penza bien. OK, Junior Wendo le long de on a qui sera pays. Si arrivé que parce que on ils a souhaité mais et arrivé la rabino parce que tout ça dans na batu musite ba rolunga na orchestre mais tout monde ba lungwe soki lelo non na lobino orchestre na binote na ba orchestre tout ça tanda te na batu musite ndimate ke ba koipa ko lungwa mais ba lungwa parce que wana ezana ngondenge na bino ba artiste musicien mais lelo soki que arrivé que ça c'est pas monstre.
au sala orchestre na yo ou bien au luko qui côté place mususu na orchestre mususu yo poko ma leader na ndenge na yo ou bien parce que ba bibi au baluika na simanda ozu kombo beti ba tige au robimba mo artiste et comme honorable. Non, mais moi je ne pense pas que ngai na kota susu na epa ya mutu. Non, je me vois pas na za la susu encadré ou coaché na mutu mususu soki na longé pas monstre. Je ferai des momies na se voler na propre ma papu na ngai donc naza déjà junior wendo. Oh, moni ngai lo naza mingi pembe na monstre. Moni monstre tango baloba mona poto jikin tango akitiki sasa sika. Ayaki komona koko na ngai. Vous comprenez? Monstre tango akitiki sasa sika ayaki komona koko na ngai. Bazalaki ka batu misatu ba monaki koko na ngai bazalaki Félix Oze ko bazalaki Papa Lutumba bazalaki pe défunt Pepe Kale. Donc yango na lingaka mingi kozala pembe na monstre d'amour. Donc aza mutoyo koko na ngai a contribué tam sune bandeli ya carrière na ye. Et yonga na binga soki na za pembe na monstre. Kolongwa na ngai ngape na kosala ya ngai nzela donc je me non bunda na ndenge na kenda ndenge na okenda naza besoin ko pas mutute je me vois pas na bête suis pas mutu je me vois pas comme ma leader na ndenge na yo moko lingo comme leader na ndenge na batu mususu kutu tozotala mikolo aza ko nelonga leader te maza leader ouais aza kutu tiama miko pardon eza capitaine comme ça donc batu mususu kutu tozomona mikolo vraiment aspect physique ya leader te maza leader neti nani ngana yebi na ngate to mona totala na TV biso to ba aveugle te. Vous comprenez? Autant les mes garçons, pourquoi on a ça l'orchestre? Pokaka. Non. Non, parce que Babi, c'est déjà caméra comme le studio, comme on a belé caméra, micro. Il y a le roi net dans le monde des journalistes. Baninga banyoko lango, batange lango, mais tout ça tange lan États-Unis quand micro na caméra télémi. Avant de représenter l'émission. Mais il n'y a pas de temps qu'il y a bien de vous foutre en classe. Voilà. Vous foutez en plutôt mbongo na classe. Mais il y a Zuinai. Ah, kasi on a zolo bati donc biloko ngami mbutu ki bete ke bete donc pas sika yango wanande. OK, merci beaucoup. Junior Wendo combien d'enfants, marié, père de combien d'enfants? Ouais, Junior Wendo bala, Junior Wendo za papa ya bana ebele. Ebele bana combien? Pluriel déjà bana na mi balé donc na leka mi balé donc donc là papa. On a combien? On a 6. Non, on a papa bana 4 donc voilà. Famille nombreuse. On obligé. Obligé. Vena ngai jipe diamatino mabanga ya talo. Ça dit diamatifère ali bossa va diamatifère ba bima bima wana to regarder na vie jipe diamatino mabanga ya talo. Ya solo. Ah bon? Na leli vie jipe la leli. OK, voilà, tout le monde arrivé presque à la fin. Toti que la Junior Wendo micro ndega izalara. Ndega les systèmes de sala maso na toti que Junior Wendo micro aloba devant caméra à s'exprimer. Après on a récupéré na suka to dénoncer masolo ndega izalara. Ouais, on a web sabatu. Boté image ils ont un gros plan et ça va bien donc on a web sabatu. Le 22 août, Cultura Pays Vie na kati ya Luanda. Le 22 août. Rosala na kati. Ouais, non ça là, on a okenda na fin du mois na okenda. Donc le 22 août, Cultura Pays Vie na kati ya Luanda. To beta na biso na Angola. Mais Luanda loko eza capitale, il fallait ko beta penza na kati ya capitale. Et mais biloko bomonaki na Olympia. Biloko bomonaki na Zénith de Paris. Et boyoko zwango so ya kikoko na ngo susu na kati ya po salo to beta na Angola wana komo na Atlantico. Bana Angola ba yebi ba Mongita Drogba ba yebi Carmel ba Diama ba yebi donc bana Angola bozala wana le 22 août tozana bino wana biso ngana zozonga kin pona na préparer ba biloko ndenge zozala kaka to se préparer répétition makasi po wika cultura pays ville lokolo loboko tozo sala siko à l'heure actuelle tozo sala ba montage ya ba clip nyonso oyo bomonaki ambila c'est sur internet mais ba clip mosusu eza nango tozo sala montage nango mais monstre d'amour ayaki kosala coffret nango siko po abimsela bino ba DVD mobimba botala blog on a bamboka po Sylvie Mukadi na Dallas il faut kotaka sur internet mais azozo attend kokota te JB Kumaluta na Dallas il faut kotaka sur internet c'est quoi ezaki na besoin ça na DVD na liboko yango monstre aye poto kosala la bino coffret ya DVD mobimba ya ba clip bokomona ba clip eza wana ba Calin Gourmand ba clip eza na ba grande dame ba clip eza na ba ambulance donc boko comprendre bozwa coffret mobimba JP Diamatino mabanga ya talo aza wana yebi héritier bongo le garçon capable Del Piero MP3 Matouba mon ami donc voilà. OK, message clé na ba fanatique.
bopesa nga litoi na bino bopesa nga litoi na bino boyoka mingi ambulance boyoka moni bakasha bajonolo ezalaka mingi mpenza te oyoka ntina nazoyemba ma nasali malaise mpo na manka bolingo ngai ye médecin atie thermomètre température 40 température et 40 ezali mabe mpo na moto le berger de la sape Nanyango sukali na yo po wendo akomi bololo Medecine ebimi puissante pona kananga ye Babute ya bombone ko kite ko zongisa Pe mananga normal. Vous comprenez donc ça dire Leli. Votre image veut dire na Leli. Claire en tambo moi ça pembe na Leli quoi. Et donc voilà donc babilo ko wana bo comprendre ndenge bolanda CD yango yo. CD yango yo beauté image na bike ya sakana raté na makambo wana mais boka sko 5e chanson ya ambulance beauté image azweli bango boka ambulance na bino yango wana donc so bolingo yo kanzembo junior wendo banzembo bien za wana monstre d'amour bobika ça la bino banzembo en sanité donc leader oyo atikala ko sala banzembo en sanité te ezalaka monstre d'amour jusqu'à présent après papa le tumba talaka master papa le tumba danger. Ok, voilà, merci beaucoup Junior Wendo, merci beaucoup pour l'invitation. Tout le monde qui a accepté Bisso. Je vais vous dire les mangana, je vais dire les amis d'assis Saraboété. Je vais dire les amis d'assis Saraboété, je vais dire les amis la beauté image naza sepela. Ba tout baza branché, ba tout balinga kaleti sami di la patronat. Na yebi ke Rolanda émission oyo na www.potonapoto.com na yebi ba bon anniversaire tonton Gelor Congolo, tonton Gelor Congolo star Makila ba champion, autrement dit reste des vainqueurs. Tonton Gelor Congolo, Magisa Kou maman na Ryan Nzamba, Ryan Nzamba pourquoi pas na yebi ke ba vraiment ebele na lingara bino mingi ba o ngai quoi Brenda Ibanda, Isaac Ibanda, Jacob Ibanda, bino tout. Na que boza ebele boza brancher ma copine Jancy Sanjo, moté ma livre sterling boza vraiment ebele. Fozi belle de belle moté ma ya l'ami Dovo, Myriam maman Ezekiel moté ma ya Alpha Sage. Babi ba couple ndega mutele kaka. Vedi ça boza couple Sage Gassia mon avis que on luka mère. Lukelanga mère akota na masolo. Journaliste bala boy baza so belete ba journaliste ba bala. Ah bon? Neti yo boy. Musicien pas bala neti yo baza so. Te ba musicien baza na bango. Te mais journaliste. Comprenez c'est la messe de l'émission, comprenez c'est la messe de l'émission. Je dis que ça vraiment en plein Libanda quoi tout ça sur la moment tout ça à Paris. Ici c'est Paris. Hein, on n'est pas là-bas. On n'est pas là-bas mais ici c'est Paris, on est à Paris quoi. Hein? On est ici à Paris avec Junior Wendo. Voilà, merci beaucoup. Wana na hôtel ma beauté image parce que nga senga toujours permission c'est permission ça na télémi veut dire na télémi la patronat elle m'a télémi. Voilà, merci beaucoup na bino tout bozaki belé na lingara bino mingi la patronat lingara bino mingi beros bokote motema ya Laetitia Midi babi wana papa bana quoi na bo appel ko komoni nani beros bokote cha beros bokote c'est mec qui n'a biso batele la biso les qui n'a biso donc c'est mec qui n'a biso vraiment na sepeli boy déjà vraiment Beros zala bongonde ko conseil à Junior Wendo, merci. Voilà. Merci beaucoup. Tu as souka Junior Wendo, on est là pour bakisa comme ça on a petit au micro. Je dis on a récupéré on a sa phrase à souka. OK. Bon ngana ko boka kaka batu na ngai ndenge zalaka kaka héritier bongolo garçon capable. Mona mokena ba mbongo na ye belé héritier bongolo garçon capable. Donc Del Piero MP3 Matuba mon ami Del Piero MP3 Matuba na pesi mbote sika zali donc JP Diamatino mabanga ya talo JP Diamatino mabanga ya talo mokonzi suza kutu Léon Alain Bongo na kati ya 3 na pesi mbote sika zali donc voilà. Merci Nayo Laetitia. Merci. Ok, merci beaucoup Junior Wendo, merci beaucoup. Mbote souka. Et ça la rend bien l'émission. Merci. Ok, au revoir. Voilà, merci beaucoup. Nabino tout, vous avez vraiment branché. Babi beauté image, il paye sa permission. Beauté image. Beauté image, il paye sa permission.
Pesa permission beauté image et ça tokos quoi. Voilà, merci beaucoup na sepeli na bino tout na lingaka bino mingi Laetitia Midi yeyo Alda Maëlle depuis Bruxelles, Francine Kajinga maman la Gracelia, Marlène John depuis Kinshasa. Pourquoi pas non rappeler la phrase correcte. MBK Charlène Mbouikana veut dire na lova bino. Veut dire la patronat lova bino binens mbembo. Voilà tout comme une soupe. Merci beaucoup na bino tout bye, je vous aime beaucoup. Babito zo jino wona nga OK na pour bison beauté image beto zo pe bison nzela beto OK. Veut dire jino beauté image zo jino wona nga démarrer quoi. Ndenga ki na Chéri nanga oza oyanga ya motema ndambo oyebite mokepe oyebite ese osalaka te ozano ya kokoka ya loma mbweni les bergers de la Sarthe. Vianney Bokolomba soki moto azalaka na ezaleli oyo tokomaka nango na tribunal nde mabe ezalaka te. bilan emanga na lopitalo yalo kumbanga na sa diligence enoki okoya kozanga ngai naboye koma trota bamama med id kitoko kaka donc po bimama be ifo asala ngo na koko. Grâce Mbizi la sexy, Jenny Afia, Deborah Fula Star, Beja Monganga. nasali malaise mpona monka bolingo médecin atie thermomètre température 40 température 40 ezali mabe mpona moto les bergers de la Sarthe. Shaki Fanny Camera Bradley na nyango sukali na yo mpo ngai nakomi bololo